santimètres. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, toujours ça ça n'est pas facile. Pour ça je mwana mukako banga mukolote mukolo banga mwana mukete batu bakomo sikobanga sipakonte wa ikomi jusqu'au possible ba mungu nzambe. Eso que contra la maldiction possible ba mungu nzambe. Peuple yenda ko ndema sala nzambe. Peuple yenda ko komona ba sa joko joko de komika. Monde spirituel zali monde kana nzambe. Muito control muito nzambe kaka contrôle komi namba fazer na mugloso contrôle monde spirituel aye boza la kata passer na kata musala nzambe et que je compte kusindana na fundo 2017 tubaki pays oyo izana suma malédiction tozana malédiction tozana kanda ya nzambe kanda nzambe izana tete ko loko munde no marché et loko munde mo teso progresser tika ko cha mukonjo ko ya e bari sa ko mona ina ne dezemene de po 6 mois 7 mois de po c'est pas ça pas konji ba bazo bébé ça c'est pas ça pas konji ko to so mukonji asa na susa ko concept konji no pas na susa ko concept ba ça susa pas tika histoire mais so ki kanda nzambe za pays eloko sala tozana risque pays o epazala progresser comme ce pays comme moi pays de Rwanda hier comme ko imposer sur le président moi pays moké Rwanda comme ko imposer sur le président monde va se marquer c'est pas ça Rwanda je connais ça c'est pas ça nani besoin tozana nzambe ndazo connais ça tozana problème na nzambe ndaza problème sur Rwanda za problème sur pays France dans la production mais nzambe nde azana problème mais na Israël ditaka comprendre que quand nzambe za contradiction basanganaki batunaki yawe tsemango na place de sécurité ka kusalaki metani tokotuna tani ni tokotuna tani tokotuna température nzambe ezaki tokotuna depuis 2007 pour la crise Sénégal qui a canné Jacob Senga na Senga qui kusama pour la crise pour les c'est le kanga na Senga comme on a fait sika na terme ça qui doit être bomona ah kana c'est nani épidémie musoya ma c'est pour la crise épidémie na ko sokola ma vie et puis on a aussi un juste pour ça donc pour ça on a un sacré et vous avez l'épidémie et vous l'avez masumu sokoza caché dans ma campo jamba zobo et puis vous allez ni donc pour ça la respiration moto badiare tout au besoin de la phrase on a non ozo ya somo avec ça pour la crise 3 ans passés à tout ça parce que découragé mais on a zolo mon frère di manama bi zambe azara kanda monde France et le seul France ko pense France ko ça pays pauvre pour 2017 dans nos sacs guerre et je cosa ado kufa la moitié monde aux guerre mondiale 1990 anonake guerre mondiale tao de guerre so cosa pa ko benga ngo guerre mondiale ngo la guerre mondiale de la moitié monde bido no sur la guerre mondiale pa ni non pa peyo so ro la guerre pa ko monde e ko la guerre et na ma partie ya pays tous ceux qui m'aident, dans le salon, il y a des candidats en paix. Dans le salon, il y a des candidats en paix. Et tous ceux qui ont un risque que ça fait penser.
trouble moko makasi risasa trouble moko ya makasi ezo za risasa so kebite président sa sur place to yebite aussi agosi sama kanda ya nzambe daleta mindele bazaka bien mindele ko bazali soki moto so bakambo bapusa ko poser ba question ko ba profondeur ni kampo mais biso combien de fois on a donné par réflexion bazolanda mais moto juste ko agobenga patuna azana nzambe soki azokoma bino nzambe soki akomi na kanda nzambe lo na prophète yoste ko bino we nzambe toujours le prophète o bino me kero ko tsaka batuna tu soko tangi bible ko komona ba mosi parce que na nzambe tele so kuna ba to ba budaki parce que nzambe mais yo tu a to e bino ndenge makambo so ba yo tu yo kesu ni prophète asika akena ko lombela batu bayo tozana kanda nzambe tozolea zomela afa mama réseau ko tozana créage mi pa potira biso ba seja la kaba koma ko biso a juste on a kanda bena nzambe kitabso na maboko bipa des présidents nzambe apesa bazalaki bapesa ba pouvoir kasabu mobutu tous les présidents bazalaki bazotia bona volonté ba nzambe oyo cinquième capable troisième na que ba prophétie ba pesa mo manko prophétie ba prophète ba pesa ba pouvoir ba mona nzambe zota ba cause ba konjo ba pesa pouvoir te ba ko sala e mo ba za na konjo prophétie mo kimbango mais olela yanga na teleni awuzanga so simo tema muke ka so simo année prochaine au monde va changement muke mais trouble pakas ufa batu elo ko sanga passe soki tango to lo baga batu ba ko pato tele ma to senga makamusumo esanga na ngoma mais biso tulengana to monde so to moni après ma prophète de l'Oba qui est commis la loba kama kambo kwa kusema la loba kama kambo kwa kusema to sengi la kapita na biso jusqu'au temps kabila kota kisasa sur la semi sasa na mboka inera Jacob na liflex sasa nazoko so gere kota me basimba kisasa taba koma ni sasa boko simba sasa mento lilinza balo bila biso biso mo so to ko eleka e pesa ke shia benza balo bila biso ni alobi kona capital ki sasa na risque makas capital ki sasa sana risque makas isaso ko risque ko nini to umengona biso ko mimi paya Pat musuka ba ko fandra biso daga na chapitre so mawa tabu so ko na makabo parce so mawa na ko banga et jusqu'au fil ko yo fandra so pende ko pende ye ko zalila to kondo ba to donga ge so ki yawo so ki na maro ba biso ilo ko salema me yawo do biso yawe kanisa makambo kweli biso tana ndenge bazali kofinga biso bomema biso ekomi mipaya bato toyebi te baye kovanda bandako na biso tokomi bana etike tokufeli batata bamama na biso bakomi basi bakufeli mibali maya komela mbula biso moko tokomi kosomba ngo na mbongo mpe tozali kozwa koni na biso kaka na mbongo banguni na biso bazali ntango nyonso nsima na biso tolembi tozali kopema lisusu te tozali kotanda maboko epai ya Egypte mpe ya Syrie mpo tozwa biloko ya kolia oyo ekoki bakoko na biso basalaka mabe basi bakenda kasi biso tozali kofuta masumu na bango bawumbu bakomi bakonza biso moto moko te azali kobikisa biso na maboko na bango tozali kozwa biloko ya bilanga na kaka na pasi mpenza epo bato mobulu batondi na esobe nzoto na biso ekomi moto lokola nde tozali na kati ya fu
likolo ya nzala oyo ekoteli biso bakomi kokanga bamana kati ya Siona mpe bilenge basi na bavile ya Yuda mpo bayeba banzoto bango na makasi badiembisi bakonzi basinga bazali kotosa mibange ata moke te bilange mibali bazali kobala libanga oyo bamikelaka ble bana mibali bazali kokwela kilo ya koni bambuta mutu batiki ekosangana mpe bilenge batiki kobeta mizike esengo esila mitema na biso kobina biso esengo ekomi ya mawa lokumu na biso esili mawa na biso po tozalaki masumu tozali koyoka mitema pasi miso na biso etonda mai pamba te ngomba Siona ekomi mabanga na mabanga ekomi esika banyama zamba kasi yo Yawe ozali mokonzi mpona seko kiti na yo bokonzi ezali mpona bileko na bileko mpona nini olingi kobosa biso libela okotika biso mikolo ebele Yawe ezongisa biso epa na yo bongo tokozongela yo ezongisa bongo na biso ndenge ezalaki liboso obwaki biso libela mpenza osiliki biso mpenza makasi boye amen. Zamba sunga zamba vate prophétie à bisinga Jacob ona lobaki ya mokokisa soko likola na prophétie soko la prophétie avant mokuto yango nde makambosa ba prophétie oyo ezali avant mokuto yango besoin référence prophétie ni le cas avant mokuto alors bofuye bokoyeba makambo besoin RDC za ele PPE laka passe kosila mais tozala no kolekaka pasi toza kolekaka bakokufa ya bato nini tosala atuli elongi Jacobi oyo yanga nalobaki ya koyokokisa nyonso eza na RDC akoma na bible na terre awa na Daniel 11 Daniel 6 jusqu'au bakosana bino bakosana basa bini ya mipa ba étranger ofanda na bino basoda na bino bakokoka suko bunda te bando kozonga kasima yango tozomona soke na Daniel 11 nyonso komona na makambo nyonso komona ekokokisa mais en passe na biso totombe na ntango o bakoko na biso basala makambo akufa bakoko na biso baluka baproblème bakufa kasi biso nde tokomi balobaka na français nini victime tokomi bavictime tozokufa bana biso bazotanga misala ezali bana biso tozokufa avalage tokufa na baage osengeli tokufa te biloko Nzambe esili bazamba mpe ekaokia bazamba eza sute ndenge ezalaki tusukozo eza basigne bazamba eza susu na eloko moko te mon frère même bakompene soko bazamba ezoproduire dépense ezaka esengeli bakompene eza na Nzamba mpe eza kasi ndenge bango bazalaki na compréhension bamoni Nzambe ekabi mpe ekabi mai ekaoki bazalaki na prophète ekokotuna bakaki to l'Élysée bakebisa Élysée pene biso komi na pasi tokomi na pome mai tokomi na pome bazambi biloko sokota susu te prophète esalisa biso me biso prophète ni tokosenga mebi te soki Abraham mpe soki akokumba biso wapi prophète tokona kosenga tosaka problème Abraham tokokenda ekoyi pome kotuna prophète ni tokopesa charge question mpe eza kese torezono basali minene ka basala ngo tozotala selo topesa ocharge nete tosiba bato ya Jeriko balobi na Élysée mokonzi yo moko omoni vi na biso ezali malamu mpona kovanda kasi mai na yango ezali mabe mpe mabele na biso ekotaka lisusu te. Élysée alobi bomemela ngai ndambo ya mungwa na sani moko ya sika bongo bamili yango Élysée akei eti na esika mai ebimaka na mabele abwaki mungwa na esika yango mpe alobi Yawe alobi boye mai oyo nakomisi yango kitoko. Alléluia. Élysée telema de karma bele soko kobota kuma mai ezonga ndenge ezalaki mai ezonga kite nanda kotele na biso ikapesa tokopesa charge na tozana problème
Donc c'est un problème. Moi, je comprends que je ne peux pas faire des choses. Et je ne peux pas faire des choses. Par contre, je ne peux pas faire des choses. Parce que tu as des personnes qui ont été à prendre ce point. Précisément, verset combien? Parce que je suis en train de me dire, ici, quand je construis, parce que je suis en train de me dire. Précisément 10. Verset. Tu vas dire verset 5 à 7. Bango bango sala bango sala kan bango sala bango te bango baso kora ni baso konjira kubanga ta baso konjira kubanga oleba tuna nzamba pesa bango sala bango baso kutabatolo toujours pesa nini na mona kili kama mususu bapena mukili oyo bakonzi baze kumuna mopamba baze ko pesa bokonzi na batu basanga mayele kasi batu lopumu batikali na misala ya pamba. Alléluia. Amen. Et ça les campes c'est comme ça. Na moi les campes c'est quoi ça pays. Ba constituer na place. Ba soit bato bazui babango. Bato c'est ba poisson. Bato ko bomba bango bazo pesa misala. Kasi bato c'est les sala comme moyen bazo bango. Pesa nini. Alors na moi c'est que monsieur pas c'est ce que ça fait un problème. Ba cause toujours la sagesse na mitu. Dans ce cause, azo battre ko banga. Oli atu na nzambe, ye azo battre ko banga. Toujours payer sa nini et son possible. Kaka bongo bazo tourner bongo, on a $50,000, on $20 millions, on $30 millions. Kaka bongo peke asali de mo kama azo si avec sous mutu ayi sous. Poko banga, pote nzambe kamo mwenza maza la 4 bango. Nyonso le sous les cambo sous ce côté il y a un problème. Par contre, non, pas au banga nzambe te. Par contre, pas au tema nzambe te. Paye toujours ce côté nini. Dani. Kasi kuna. Nzambe be ba senga na mukonzi. Ba konzi ba na chaka ba moko. Ba loba na chela ba de porte ba konzi. Biso moko. Lelo azana na lo te cheko koso. So kuwana ndo biso entende. So wala ndo entende. Isika to sege para nzambe toujours problème. Chapitre ni to kena. Essa ko to wana verset 18, 17. Bongo bokopele na Yahweh. Boko banda kolela. Pona bokonzi oyo bino moko boponaki. Boko banda kolela bokonzi bino moko boponinga Yahweh te. Wani pasa to kota pasa. Toujours va continuer sur les choses que tu as. Ici, quand on sait que tu as fait sur mon continent, ils sont mon au hasard, mais tu sais te proposer n'importe quoi. Est-ce que tu te dis? Kasi Yahweh ayoki bisote, binote. Abazi te ba boyaki koyoka maloba Samuel. Balobi likambote. Tolingi tozala mukonzi. Bongo tozala lokola bikolo nyonso. Ils sont tombés pour construire tout l'ensemble. Faut pas dire sur mon continent qui bikolo nyonso. Tolingi kozwa mukonzi oyo akomana kotambusa ekolo biso epe kotambola liboso na biso na tambo bitumba. Samuel ayoki maloba nyonso ya bato Israël pe akeyi koloba yango na Yahweh. Bongo Yahweh azongisi sala ndenge balingi pesa bango mokonzi. Sima nango Samuel apesi bango nzela bazonga epana bango. Amen. Israël est contre un problème. Problème des actes d'Israël est monde comme l'émission. Pour ma contribution, mon côté de Tchad, ma contribution, mon côté de Jolinga, je sais que par ailleurs, toujours pays aussi. Merci, Baptiste Sidi.